Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Mbote, 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 mbote. Papa, maman, ndeko na ngai, frères et sœurs. Tikate nzambe na nguya, molimo santo, apambola yo na kati na bolingo oyo. Ozanga kate chaque fois, ya kolanda mateya, masanto, na kati na télévision na bino oyo bolingaka. Aziza Pembele TV. Aziza Pembele TV. Tikate nzambe na lola pambola yo. Na bolingo yo. Umela. Mais kobo sanate sokozali. Nano abonete. Ou s'abonner na kati na chaîne. Kakawana Sikabakomi. S'abonner. Okoma membre. Eza gratuit. Esenga ke lo côté. Ezali ofele. Pona okoma membre. Ezali ofele. Ofute lo côté. Mais ezali ka pona okontribuer na parmi ba membre. Surtout comme ba membre ebele. Et ko permettre biso to salaka ba direct. Tika nzambe na lola amona bino. Ezali ngai bongo muringa mina bino. Frère, prophète Pembele Aziza. Nkolo yawe na bibele atinda nga liboso na bino pona ko sakola malako na nzambe. Balinga mama na nzambe mingi ezali te. Yambo to banana nyonso to bondelaka. Yo muto tala ngai. Ozali na hôpital. Na mbete hôpital. Ozobela na ndako. Ozana souci. Okweli likambo. Makambo ya tribunal ezobonga te. Misala ezali te. Mabota mobulu. Makambo nyonso ezosimba te. Bitungisili ya ndenge na ndenge. Ozala voyage. Ozala wapi. Esika yo ozali. Libondi lio to salaka kaka moko wana. Ezali juste seconde. Esalaka befe. Esala befe na moma bo. To bonde linga ina yo. Jésus Christ mokonzi na bakonzi. Nzambe na nguya. Kumba mana na yo. Chanjola mana na yo. Netola mana na yo. Pozali malamu. Kolo. Ngai mosakoli na yo zali mosumuki. Bampate pe bazolanda ngai bandimi nyonso ya yo bazali basumuki. Ah nkolo kotala masumo ya moto. Soko tali kaka moto ndinga tambolaka nani akobika. Muta kobika za te. Po boyengi bela zali te. Mais nkolo bana na yo bayebi yo. Soki banandaka yo po bayebi te ozali nzambe na bango. Balandaka yo pamba te. Muto akolanda maloba oyo kaka we ayebi yo. We ayebi yo te akolanda ngo ezali tina te pona ye. Oyo nyonso azolanda ngai na ngonga oyo malako na yo tata epai azali tika te puissance na ya Saint-Esprit ekota na kati ya bavende na ye na makila na ye na nzoto na ye na bantrai ne mobimba asentire eloko mosusu ya Saint-Esprit na makambo nyonso oyo na molimo mpe na mosuni ezokokisama te ekoki misemela ye na ngonga oyo tika te mateya lelo esala befe na kati na bango bampate na yo bapambo wa na kombo na yo na tata pe mwana molimo santo na ndimi okosala bongo amen amen bikela mona bana na nzambe tozana mateya na biso ya mokolo lelo ezali na mokanda ya Nouveau Testament na ba épître ngelo na mikanda na Ephésiens chapitre 6 verset 11 à 17. Nabandeli bongo, Mateya na biso ya mokolo lelo ezali na kati na mokanda ya Ephésiens chapitre 6 verset 11 à 17. Nakotanga ka bongo makomi na kombo na Yesu Masia. Bolanda. Natangi, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour sentir. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix.
Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen, alléluia, Hosanna. Amen, alléluia, Hosanna. Parole du Seigneur en ce jour. Bien-aimés, tous allez na thème. Thème, les 7 redoutables armes spirituelles. Les 7 redoutables armes spirituelles. Minduki sambo ya molimo mo santo. Minduki sambo ya molimo santo. Minduki sambo ya molimo mo santo. Amen. Balinga mi abana nzambe bikela mona Yesu Masiya. Fungola matoi, Olanda, Oyoka. Pena kosenga ka toujours, ya kolobaka toujours. Bien aimé en Jésus-Christ. Mate ete yemaka. Tozali bato. Mais mate yepona yo. Ezali na Bible banda kalame bandelaka to zongelaka bandelaka zonga. Ko bosanaka teba mate ya oeleka. Ko zongelaka kolandaka yango. Eko soulager yo, eko teyaka yo, eko bikisaka yo, eko soufaka yo na likambo moko boy. Pe mate koyokaka kobandela ko pe zalaka disposer matoyi zalaka fungama motema motutami ovanda poza maloba masanto ko partager kabolaka kabolela bandeko ko aimer musala na yo etemi okabuli sala ko lemba te ata baboyi ko lemba te mais un jour muto ya boya kaboya to kotina akokwena likambo boye un jour akobenga yo izaka nango ndi mona to ko lemba te ya kaka. Bikela mona Yesu Masiya bana nzambe Mateya eye kat na bino na Ephésiens 6 boki verset 11 à 17. Eye kolobela nini minduki ba arme spirituelle minduki ya molimo mo santo. Sikoyo nkolo ayeli biso les 7 armes redoutables spirituelles. Oyo mutu akoy kola minduki eye nini? Minduki yali attachement na yo na nzambe. Minduki eye connexion yo na nzambe. Ozala connecté na kat na nkolo Yesu Masiya. Minduki yali force moko redoutable. Oyo ti na kat na mokili pays na pays bozo mona ba pays nyos tout. Pour payer zala makasi. Pour zala forte na kat na monde, faut bazala na armement oyo yali ke isa sophistiqué, armement lourd. Mais awa siko senera yebiso ba minduki ba bengi ba arme invisible. Et sengeli moto na moto alataka na kati na nsoto na ye moto na nzambe pe bandimi na Yesu Masiya balataka minduki ya Saint-Esprit na molimo pe na musuni. Minduki ya mosa nini ya likolo pe ya se. Mais mingi biso tozana se awa tozana terrestre et sengeli to lata ba arme wana et sengeli bibondeli wana eza na kati na chrétien nyos tu na mo santo nyoso. Soki minduki yo za kati na yote okobundaka te. Tokobundana banani yango ba binemi na biso tokobundana bango. Alléluia. Nani yango muyini? Nani yango ennemi? Nani yango adversaire? Adversaire ezali yo. Adversaire ezali moto. Adversaire ezali moninga na yo. E yali yo pona nini? Adversaire to ennemi azali mutu lokola yo, abotami lokola yo, atosi nzambe te. Alandi maloka na nzambe te, alandi maloba na nzambe te. Nkolo abengani epe nkolo abengi bango milimo mabe. Ndegi to benga milimo mabe, milimo mabe lingolo bate esprit impire, ezali petote na mesu na nzambe. Ezali nini? Ezali kaka moto lokola yo alandaki nzambe te, atosi nzambe te, atosi nkolo te, nkolo sikoyo alakeli epe akomi muto babengi milimo mabe. Ka muto lokola yo atosi nzambe te akufi akomi esprit mabe, esprit impire. Alara na butu te, yakomi koloka batu, kobimela batu na butu, kokanga batu babota te, kokanga batu babala te, kobwaka na batu ba malade na nzoto. Donc ezali ka esprit ezali nani ya biso bato. Muto moko ka na kati na famille azali makamba mabe, makoma akufa kokufa na ye, ayo koma molimo mabe. Ezali lokola ka yo moto. Siko bato wana oyo bakoma na milimo wana yo na bango boza degré moko te babando kobundisa yo pona nini yo za na lumière yo za na Saint-Esprit
bakoluka babundisa yo po yo koma lokola bango. Alléluia. Bien-aimé en Jésus-Christ, mboka nyonso ezana oyo babengaka armée. Na kati na armée wana bazana ba soldat. Na ba soldat wana bazana ba militaire, bazana ba policier, bana ba guerrier, ba tireur d'élite, bana ba généraux, bana ba capitaine, bazana ba colonel, makambo ndenge na ndenge ba constituer siko arme et comme une armée pour na mboka na bango. Basali ba minduki, basali ba avion de chasse, basali ba bombe nucléaire pour na ko défendre mboka na bango. Ndenge moko na yo chrétien ndenge ozali wana soki oui ozana kati na mokili oyo nzamba préparer ba arme kati na yo to okolite na kati na mokili ndenge nini okubunda ndenge yango bozomona ke ba chrétien mingi bazali bato moko lokola vulnérable facile à détruire, facile à attaquer parce que ils ne sont pas armés. Bah, armement ya solo bibundi la solo ezate. Yango Yesu Masia ayeko yebi sabino lelo ayeli bino lelo ape sabino mayele. Esengeli nini pona olongaka nguna. Esengeli nini pona yo okoma poids lourd. Donc poids lourd robani super lourd. Donc osa facile te ba transporter yo ba telemi sa ba tombola yo. C'est difficile ya kotombola yo. Donc oyo kake munguna yalbite a kilo to koketeye le kolonzoko o éléphant to kokaite poeleki keba mona yo ka léger so ba yika pou ba beto coup de pied so ba yika ba coup de pied non Seigneur Jésus-Christ a yekati na bino lelo pona ko lakisa pona ko yebisa bino esengeli nini pona lata minduku wana ba arme oyo nzamba chaka ezali bilembo oyo nkolo akotsa na kati na nzoto ya mundimi moko na moko. Même un serviteur de Dieu, même ozali un serviteur de Dieu, nzamba latsa serviteur de Dieu arme moko bitumba na bebi comme bamiso bazala bepe bamiso bazala mupanga bamiso bazala munduki bamiso ndeka za na tambula wana akana nyama moko lokola lion bamiso akana tigre bamiso ezali spirituellement ezali bamiso azaka lokola monstre soko yewo ya kokuta yete ya kokuta miso moto tamso ya kokuta loko moko pe moko vandi donc Yahweh akot saka sukoyo lokole za makama molimo sata pa mona kana molimo ye blackete bokinde kunate bo mekate blackete me bilembo wana nani akokola tango ezali yonanga ndenge nini kokola ta bilembo wana yango bana nzambe kola ye kat na minopo lelo bozala susuteke kungunu non esengeli na kati na yopo to telema na lelo bana nzambe pour la fort pour la faute na kati na parole du Dieu esengeli ko lata ba arme oyo esengeli ko lata minduki o soko lati yango c'est difficile Satan a transporté yo c'est difficile ba longa yo ba ko yana bango me ba yo kuta na kati na libanga ba yo take mboka na ba yo arme na bango za makasi trop ndenge to kekuna non bibundelo bango za nango biso tuzana ngote to meki meto kokite esengeli kati na yo ka to ye ndaku wana makamusu to ndeko wana to mekame yaza somo to yibite ba entraînement sala alléluia mais chaque armée wana ba armée wana ozanango esengeli sa s'entraînaka esengeli sa ba entraînement bien aimé en Jésus-Christ yo za boxer mais ozana adversaire faut bobundana les combats yo ok entraînement te o s'entraîner te o bungami te o kutana moninga no mako beta yo ba tirage yo et sengeli ko se prépare ka tango nyonso ko saka prête na tango nyonso un guerrier mboka nyonso o izaba militaire nyonso ba saka prête soka lete pesami ba armée bimi mboko za prête ezaba mboko zo nyokoma ya distraction. Saint-Esprit, les loyaux, aïelio. Les 7 armes redoutables spirituelles. Minduki sambo. Ya moli monsanto. O sengelo lata. Munduki ya deboso salini. Parole de Dieu. Alléluia. Parole de Dieu de munduki ya liboso. Et sengel na kat na yo.
oyeba parole, oyeba liloba na nzambe. Na kat na parole de Dieu, po oyeba parole de Dieu. Et sengeli kondima ke Yahweh na bibele azalaka. Yesu Masia azalaka. Ondimi te azali mobateli na yo na ndimi. Na tango na passe pe na tango na bisengo na ndimi. Okolanda ye na ndimi. Okozonga sima te na ndimi. Bango bazu shiko makambo na yo. Parole de Dieu ezali nde force ya nyonso. Ekol bate moto abikaka na kwanga te. Mais abikaka na liloba na nzambe. Na psaume 119 verset 160, il dit, la parole de Dieu est le fondement de la vérité. Na kata parole de Dieu aux la vérité. Na kata na parole de Dieu aux la lumière, aux la ténébrité. Donc ça arme moko esengeli ko yeba kalelo na nzambe. Kotanga kakokota ka makomi na nzambe. Ndebo yoko amatea na nzambe. Ezali munduki mobimba. Bozo luka luka me, tozo comprendre tozo. Parole de Dieu oyo kaka mate yo kaka. Ezali première arme. Muto yebi liloba. Abunga makapamba pamba te, akota pamba te. Liloba na nzambe sengeli za kat na yo. Koyeba kakotanga ka makomi, koyoka ka makomi. Na kati na parole de Dieu, tu as la prophétie, tu as la kati. Tu as la mateya, tu as la kati. La vérité, la lumière, tu as la kati. Ou comme la prophétie, ma camarade, et la parole de Dieu, il y a une colombe dans le loba. Liloba. Nde asaraki mokili na kati na liloba. Na kati na parole nde yango mokili sami. Oh Jésus-Christ a le bakake. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Parole de Dieu, yango arme ya liboso sengeli koyeba kat na yote. Église osa la parole de Dieu te. Isa nil. Mundi misuko yibi parole te yibi de lobate. Isa passe na kat na yo ba ko tromper yo ba ko sala na yo. Parole de Dieu isa eloko liboso osata empêchaka muto yeba te. Toko continue toujours ndenge to kenura. Deuxième arme, le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Na kat na sang de Jésus-Christ, nous avons l'Esprit Saint. Alléluia. Oh, bien aimé en Jésus-Christ. Arme oyoza, arme sophistiquée. Makila na Yesu Masia e sombi yo. Makila na Yesu Masia e ko kangola yo. Makila na Yesu Masia e ko petola yo. Makila na Yesu Masia yende témoin fidèle sopana pour nantina na yo. Makila Yesu Masia e longolio na buumbu. Makila Yesu Masia e péchio liberté. Le sang au bottom na kati na makila. Le sang c'est la vie. Makila Yesu Masia ezali alliance yena yo. Makila Yesu Masia e sombi yo. Makila Yesu Masia otambola kana ngozo banga nini? Soko zana makila Yesu Masia. Soko zana ngozo tango kobanga eloko te kobanga eloko te. Makila Yesu Masia e libéré yo, elembo monene na kati na yo. Soko zana ngo partout yo zali babangaka. Bayini balengaka. Bayini bapakataka mbangu. Makila Yesu Masia o to mona kake elambo na o vrai elambo vrai communion ya Yesu Masia. Oye babeka ya communion pamba te. Nde yango le sang de Christ. Nde yango Saint-Esprit. Nde yango mobimba. Eza arme redoutable. Oyo elike bato batele makate, bato bakimaka, bato balinga komona ngo te. Nde makila ya Yesu Masia. Toujours continuer, toujours kota na kokoba. Et c'est kolata makila na Yesu Masia ko zakati na yo. Troisième arme. Bien aimé, troisième arme ya nini? La charité, l'amour, la bienfaisance. Ezali nini? La charité, bolingo, hein? Ba bonnes œuvres. Makamala, ezali troisième arme mutako sabinote. Pe mutako sayote. Charité. Amour, ba bienfaisance. Ezali arme moko plus redoutable. Soki ozalaka na kati na likamboyo. Ozala na amour, wana charité, wana bolingo. Bien-aimé. Munuki oyo Satan siko akot sakakata bato metema makasi po olakisa boliko te, po kabate, po sungate, po bien-aimé en Jésus-Christ. Ce qui totali na Ésaïe 58 verset 6 à 11. Voici les chaînes auxquelles je prends garde, je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté.
Dénoue les liens de la servitude. Renoue libre les opprimés. Et que l'on rompe toute l'espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans la maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de son semblable. Alors, la lumière prendra comme l'aurore et la guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et ta gloire de l'Éternel s'accompagnera. Alors, tu appelleras l'Éternel, l'Éternel te répondra. Tu crieras, il dira, me voici. Si tu l'éloignes du milieu de toi, le joug, de gestes menaçants, de discours luttés, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Alléluia. Alléluia. Bokin kola lobi nini? Alobi. Voici le jeune. Jeune nini ngala sepera nango. Likamuni ngala sepera nango. Jeune na ba prière nini ngala sepera nango. Soki moto. Akamati lipa. Na ye akabi na moto ya zangi. Soki moto. Akuti moto zangi bilamba za bolumbu. Apesi ye bilamba la tiye bilamba. Soki moto. Ake kokuta moto. Azangi bilei. Asungi ye bilei. Soki oke kokuta moto. Na kati na hôpital azangi. Oyo zarango. Opesi ye. Nde charité. Wana. Soko benyenga nzambe nzambe. Nakoyoka yo. Nakoya. Soko lelo leli. Nakoyoka yo. Nakoya. Nakobikisa yo. Pona bolingo lagese. Alléluia. Ezali arme monene charité. Et pas ici koyo. Diable à côté de. Et pas ici que diable est bébé sur la carte na mangomba. Beaucoup ma koyo kaka. Pono joie. Parce que yo diable a joie yango. Ayibi ke loku wane za arme moko. Iko biki sabato. Diable squad joango. Et comment n'est-il y a na carte de l'église. Recevez, donnez. Soko lingo joie boye. Hope sa boye. So lingo joie boye. Soko joie salani. Pwa yiba makamaba na nzambe. Lobi tambo komona bo pesi bo jouer le côté. Boza la faibli bo na la sous bolingoté, bo la sous bolingoté pour boyba ke na la kisa na joguer le côté. Wane za église diabolique, ya diable. Mais pour diable la ibike wane za arme redoutable charité. Bien aimé. Nzambe akosambe sabiso mukola suka. Na ba prière na bisoté, na kondima na kondima biso makosambe sabiso na ba œuvre. Ba œuvre nde muto ko sambe sa moto. Toko bika na kaka bave o salaki nini o mona ki mutu boy na bolumbu o kene kuta bat na passe bana na ki ba orphelin yo salaki nini o salaki nini pona ndeko na yo boye o salaki ni po yo zaki na loko so o zaki na bote d'accord mo zaki na ngo boye o salaki nini ba œuvre bien aimé so bo moni na kat na bamboka oyo mundela zo bika assemble rapenda te akena kat na église te ezo ba bonnes œuvres ba charité oyo okomona ke na kati na bamindele ayemba kato sa musicien tonini mazwa bana moko boyi babela malade bo balosemi akoma ko pesa mbongo okomona koma ko pesa ba don bo mona ba resto du cœur bo mona bazo sala ba concert ba musicien nyonso wana basangani pona mbongo ona basu ba biloko bakabula bata babola boza ba période ba COVID-19 bozo mona na resto du cœur oké ko sala molongo ozu quelque chose olia mais bato yo banakisi bolingo wana yo ke ko zwa. Mais tant que yo pesa raté aucun rejoindre. Mais bateau ba laxi bolingona. Boyibi ba pambo menenge nini. Ba arme sophistiquée bino boluka ba arme nde yangwana. O ele kiango zate. Bien mais ele kiango yate. Ce qui total na 4 Hébreux. Hébreux chapitre 13 verset 1 à 2. Totangi na comme les masia. Et le bini. Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité car en exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Hey! Aïe kolobani chouchou na 16. Totangisko na 16. Na 16 le bini. Kaka Hébreux 13 verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ma combien le biete? To persévérer, to oumel na kat na bolingo na spiritualité.
boyeba te bato mosusu na kati na mino boyebi te. Bosunga ba ange. Boyamba ba ange na kati na ndako na bino. Na mokambo oyo ya bolingo. Soko yambi ange. Po pamboma. Pe koyebisa kati biso te. Nzamba azwaka plaisir. Tanga monaka mutu azolakisa bolingo. Famille bana ba orphelin bazolela bazala papasi. Yo kamati lisungi pe kopesa bango. Epesaka nzambe esengo. Na likolo babi. Ah. Siko yo mutoke kopesa yango. Me beneme. Munduki. Soki diable azoluka yo akokote. Akoka bana na yo te. Pona bolingo oyo batu oyo tika makambo ya moyibi kabaka. Kokaba pona kona kokabaka te kokabaka pona église kaka te. Et ana batu ba souffrir. Et ana personne soko na makoki lakisa bolingo. Partage-toi avec les autres. Arme yangwana. Et na omona bondeli osali boye zo simbate makambo zo simbate zo simbate mekana na bolingo. Soko mekina bolingo. Ah, wane ratakate. Yongo mona kana kat na ba musulman, ba na mama moko, ba benga ngo sadaka. Tamusu mama moko na kat na meuble, asali ba gâteau, asali ba kabula. Asali on pa batete pot tamusu mwana na tangaka pour mwana ale kana examen wana. Tamusu so kabula. O mona ka tamba kota jeune na bango la prière ba boma ba même mutu na mutu falia même. Tamba kota pe ba jeune de Ramadan na bango ba sala ba perce moko ba sali biloko kolia. Ce qui pourquoi prière sili moko na moko aya ko zoyelo ko parce que c'est l'amour bolingo eleki nyonso oyoki bible ezo bate oya zangi bolingo akomona nzambe te bolingo eleki yango nde arme troisième arme bien aimé yango nane munduki to continuer la communauté masia quatrième arme ezali nini la foi. Kondima nde quatrième arme. La foi oyoki c'est une ferme assurance. Kondima mpiko kolongola kobanga molende. Jacques chapitre 2 verset 14 à 18. Ezolo bate. Ndenge nini na kolobate na sana foi. Soki foi na ngezangi ba Ève. Donc la foi na la charité bazalo kwa leloko moko. Soki yo zolo bakali na la foi, na kondima, la kisanga kondima na yo soki zangi ba Ève. Poto lo batezo na kondima fo ba Ève pe mona misala na yo, misala bolingo. Et na place mususu. Ozala makoki, mo bolingo zo la ksate. Ozo sungate. O mona mutu na pasi. O mona sika na kata na pasi. Mo etali yo te. Yo luka kaka ba salela yo luka kaka ba pesa yo, mais yo pesa kate. Eko yelo ndenge nini. Eko boto mandenge nini. Ezali arme foi kondima. Na kat na yo likambo yeli. Hobite na kondima. Bien mais eza arme ko sakanate. Ata olobi non. Le kola nzamba baki. Nga lo kala baka na ngali kambo wana. Na ndimi te oya nzambe zo ka simate dike ko kokisama. Ele kaka na ngo batan. Ele ko me ndazo ndima kaka. Bien eko kokisama ko. Eko kokisama. Foi ezaka na ba Kristo te, ezaka na ba Kristo na Satan azaka na foi. Yukana mutu akena ndako nganga akiko luka kisi po abeta makofi mutu makofi aza mutu makasi siko tango kisi tango bitumeligo ya yoka si mutu wana azara kaka ke kisi e manifeste ke no beta non. Atsaka fois que non, le col nganga wana bakisho na pesi de kofi mutu akokweya ye na fois wana na ale li kofi mutu asani le col nganga lo bakina ngake na joueur ke na kocha débit na kondima nganga wana le col baki na kocha débit mutu ake kocha débit achepe débit abana ndima nganga wana pa chaki fois na andimi likambo wana donc mutema ne kote na kati na likambo bongo na bonzambe. Soki motema no ekoti na kati na bonzambe, soki motema no evandi na kati na bonzambe, soki ozana molende, wana na kondima, wana mpiko. Bien aimé, eloko teko, bato bakoloba na bango. Mono ba yepeza balobi na bango, balobi logo makambo yo, atiko yo tali lobi non. Babi moto ana foi moko te. Foi na yebi kisi. Yango na bana na Nzambe. Boki arme. Bien-aimé en Jésus-Christ. La foi, bien-aimé,
Et sengeli koton samanakat na ondima mwana nzambe makambo nyoso oya na kat na bonzambe kondima kayango kolenga katata satan azo trembler atazo sala makamani yo zadene ya kondima le lokote waya sailote wana ba grimace apamba sailote absolument akokima akopakatambango autal non mutu maf na kat na ndako zo rapela ba sane zo bouger hotel le okimi peteko oui non ngana sala kondima ba prière na saki eloko teko au deux côtés. Alléluia. Tout ça la cinquième justice, la justice. Alléluia. La justice. Bien aimé, justice ezali bo sembo. Justice ezali bo yenge bene. Justice ezali loko moko munene na kat na mpate na Yesu Masia. Bana esengeli ozala juste na makambo nyonso yo salaka pe na kati na makambo bat kozala injuste te pour parole de Dieu sokoza injuste au côté à côté au bébisi ba arme belé parce que ye moko nzamba sa Dieu de justice okuma ko kata makambo susu na kati na famille o mona penza makambo wana ke ye mtana tort mais yo ozo pesa ye raison nzamba sa pena na likambo wana te lokola bana baza bana na yo baswani na bana ya ndeko na yo omona pena ke bana na yo bana tort mais lokola bana na yo olingo pesa bango kaka justice bango bazala juste lokola oyo ba ndeko na yo bazala injuste non Dieu n'aime pas ça obebisi munduki justice yango ozomona na kati na bamboka neti bamboka bafrika ezotelema te parce que mboko ezangi justice mboko wana etelemaka te po mboko etelema fo justice zala ya mutu asali likambo na ye mutu na mikumba na ye okofuta mikumba na yo oyibaki te okoki kokosela mutu makambo te koporte bato ba faux témoignage te ezali justice nzambe ya boyi yango ya kosala ba faux témoignage ya kokosela bato makambo yo ovanda kaka okomi kokosela bato kofabrikele bato lisolo tokweyisa ye tolobele boye obebisaka kokotaka na kati na makambo wana te bomonaka te bana ya mboka poto sozoya aloba lokuta koloba non moi je mens pas, moi je ne peux pas mentir ato yebisa kosa te me kamata mwana Afrique yebisa yokosa ndega okoslo akobakisa kutu na makos na bikosela kutu mais bana ya poto so yebisi yabisi non ato yebisi ya kokorabi dans la vérité c'est la vérité moi je ne peux pas bo sala réunion moko contre mutu moko a kokarete ati ya kobimisa la vérité justice et sengeli kozala juste na kati na kokata makambo tout droit koyebisa likambo même na kati na église même wapi omoniki mobali na yo mutasali erreur na kati na église il me sali erreur ça pour mobali na yo te mais ato ko condamner na kati na miso batu te pour la dignité na ye mais na mopanzo yebisa non chéri et si ka wana penda na magere na lobi pour na loba na zwaki na mayela ko loba mais otambuli mabe olobi mabe même na maman na kati na église asali mabe ya ka te yo yeka po aza mwasi na yo po aza ya yo po yo muto za mukambi yo muto za likolo batu yo ko saka injuste oza injuste non justice ezali bato oyo même na kati na tribunal oyo eza na justice ya malamu ate bato bakata makambo na bosembo te tribunal wana telemaka te emarchaka te bien aimé justice ezali arme spirituelle faut kolata yango donc na kati na otali olobaka vérité olobaka bosembo na kati na bino non likambo oyo antete te ondimaka peke nasali mabe ya reconnaître non en tout cas nzamba limbisaka po yo lobaka nzamba limbisa yo liga ko balimbisa yo olimbisa bat ndenge po nzamba azalaka juste envers yo azala juste na bato mosusu non kataka makambo bien na kati na famille tchaka likambo na kati na table même si okoluka condamner moto moko te pour na respect na Christ même na mopanzo bisike non osaki mabe yo ndo za mabe boyebisa ye mabe na ye biso to garder quand même dignité na yo pour bato musu ba yebate mais oza mabe olobi mabe justice eza eloko monene bato baobosana yango lokuta te ya kozala juste ya koloba likambo ndenge ezali oyibaki oyibi te ya kokosaka te bien aimé en Jésus-Christ sixième
ezali respect. Respect. Respect ezali nini? Ezali botosi. Ezali bizaleli. Ezali mayele. Ezali na connaissance na kati. Ezali na sagesse na kati. Ezali na intelligence na kati. Bososoli boyebi. Jacques, chapitre 1, verset 22 à 26. Et le Bible, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux témoignages. Car si quelqu'un écoute la parole, ne les met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un militaire ambitieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans une activité. Alléluia. Respect. La parole de Dieu. Le sang de Jésus-Christ. La charité. La foi. La justice. Biloko nyonso yo ototeyaka. Eloko esangisi yango ezali respect. Kotosande eleki nyonso. Okoyoka parole na Nzambe. Okoyoka makambo ya charité. Okoyoka makambo ya sang de Jésus-Christ. Mais soki otosaka te, otosaka malako oyo te. Soki bizaleli na yo ebongwani te. Soki oza mayele te. Soki oza na connaissance te. Oza na bosusuli te. Pe boyebe ezaka tina te. Musala pamba. Ezali lokola ndenge balobi Jacques ezoloba awa. Jacques 1, 22, 26. Ezoloba de. Tozwaka parole ya Nzambe pona kaka teke po tozwaka kaka yango. Kaka pona koyoka. Mais esingili komonisa ngo na kati na misala. Soko ozomonisa ngo misala eza lokola muto oyo komitala na kati na miroir, amitali amiyebi. Tanga bon alongwe na kati na miroir, amiyebi lishu ndenga zalaki te. Donc na kati na biso esingili toyeba ke makambo nyonso mateya oyo nyonso toyokaka. Tomonisa ngo na kati na misala. Etika la kati na biso mais zalaka ateke toyoki ekoti awa ebimi awa. Eza munduki mobimba respect. Ya botosi, mwana botosi asa mwana malamu, mwana botosi asa mwana bosusuli, mwana botosi ana connaissance, mwana botosi ana intelligence, mwana botosi ana sagesse. Yo kaka mazongi samba mbangu te. Ya mwana o Seigneur Jésus Christ aso senga kati na biso botosi nde eleka na nyonso. Na nyonso to yokaka, na nyonso to lubaka, na nyonso to sakolaka, soko tosi te. Nil, za nil. Ya nil. Ya nil. Et sengeli kotosa. Na ataba tei, ataba sakoli, atani so balobi botosi o saleli ya balobi na charité o saleli charité. Balobi na kat na parole de Dieu o landi parole de Dieu. Balobi na kat na foi o saleli foi yango. Nde tango zotosa wana epesa kasiko bo yebi, epesa kasiko intelligence, na connaissance, na humilité wana, na humilité na kotosa na mwana oyo ayokaka akendaka musika. Akoma mayele koleka pe mayele mususu ebakisa makatne nde yangwana obabengi 6e arme. Hallelujah. Tokome na 7e arme ya suka. Bino bozwaka bochako lokola première arme te. Yango za arme ya suka. Arme ya suka wana nde pa makambo pezali. Epai oyo wa arme redoutable nde la prière. La prière n'est arme ya suka. Pour te prier à osala nini? Prière à osimba parole de Dieu, prière à osimba le sang de Jésus-Christ, prière à osimba la charité, prière à osimba la foi, prière à osimba justice, prière à osimba respect. Ne prière siko yende aglobaka nyonso siko abanda ko sala tango ozana parole. Tango sang de Jésus-Christ zana kati na yo. Tango charité zakat na yo. Siko prière ezali lokola essence. Prière ezali lokola essence, lokola mazout. E banda ko fonctionner makambo yo salaki.
Biso sikoyo na bino bozwaka nini bozwaka prière nde liboso prière totue muta suka arme redoutable arme mystérieuse parce que okosala prière mais sokosala bolingo te ozala charité te prière na ezana be fete okosala prière mais soko yibe parole de Dieu te prière ekosimba te pour te prière ezala efficace faut parole de Dieu ezali le sang de Christ ezali le Saint-Esprit ezali tango prière ezali aza ko booster aza ko tindika ako pesa moto prière akosala nini tango ozana bolingo wana charité wana foi wana respect ya parole de Dieu tango tu prière bana nzambe eloko mosusu oyo ba quand ya ba binemi ba koti cadavere prier sans cesse siko bana nzambe lingo bakati na tango de choses na bolingo wana parole de Dieu wana foi wana sang de Christ siko prière na kat na yo yango siko ezobare ko accomplir okubanda kubondela teka ndenge bato bakaka onana ka papongite ka ba prière te prière sans cesse lingo bakat na yo te à tout temps obosa nzambe te à tout temps ozala kat na prière olakaki ngolala o prier olamuki o prier olingolia o prier omoni likamo kama na mote obondeli nzambe na kumele subasa elingo bataka olamuka kaka prière kaka te mais na kat na prière ko bakat tango ozo biso que prière siko na ba temps ezo ya na ba moment mu pepeso que ça mabe bona ngonga mabe oyo ka racheter le temps car les jours sont mauvais okolamuka lokolo saka na kat na parole de Dieu pour te parole na yo za la menace te sang de Christ na yo za la menace te makamini so za menace te prière siko mutako ya kwa ko booster aka ko tsapa bombe na kat na yo alléluia bien aimé en Jésus Christ ngonga nyonso esengeli na kat na yo ko chargaka nzoto oyo kotika ngo ezala na malili te ko charger soki temps ezali bana na nzambe tango yali ezali ko la bouteille obondeli otondisi mai otandra ngo pedo kanga ngonga mongo siko ye mongona ya ozana parole de Dieu sang de Christ zakatna esprit saint zakatna wana charité amour na ba foi na katna justice zakatna bien mais poids lourd à Christ wana fin de fin ozoka ke bato satan zo ya lubitete wana blague parce que na ba arme c'est wana na moni arme moko za négligent na ba arme soki sete wana news tout ah bien aimé comme c'est difficile ce n'est pas facile so kufiko eza nzambe mutalingi mais satan akoko lia yo te akosimba makila na yo te akosimba yo te parce que oza être mususu yango mona diable ko ya ko na kata ba arme wana affaiblir yo a joy bien ba musuba za wana na ba arme aka na moko ka tika makana prière kaka ko bondela parole zate charité zate foi zate kotosa zate bongo olonga nengeni ozaka na kata prière ozo bato tambula ti lelo omoni bato bondela bazo se gêner kas na kata na prière oya na gêne parce que na kata na prière oya na gêne na kata na prière oya na ba louange parce que na koyemba pe zaka na kata wana to yembela nzambe to ko gêner car bango baza na kata prière mais bilo au monde bato bazo ba gêne bazo ba louange bazo ba prière mais ezo simba te pour nani parce que na parole ozana vide arme wana ekufa na foi arme wana ekufa na charité ozana raté et ça difficile et Seigneur quand on ose la complet on s'entraîne chaque jour entraînement les années au 22 tel lui na bondili mais na zo mona makambo zo réussir te et sika wapi na kate ba arme yo cette arme et sika nini mikolo yo naza affaibli na lembeli wapi na bolingo non na bolingo na sai ko sunga sute même ba dimo bosala wana na ba offrande wana ba action de grâce wana mais ça ba charité na bisika pena ya solo ke na kana ko sunga église na sumbi to ba instrument na salito na sunga église yo nkolo ouais ba charlatan de ba miyibité hôtel le bimé et sika wapi na za wapi bien aimé c'est difficile ne néglige pas ces armes là prière et boukaka ba chaîne.
prière epesaka kimia, prière ezali moto epesaka moto na kati na nsoto obano yoko ba malili na kati na nsoto ozobondela obano sentir ke ba kama ba suka moto ozotelema non mozo sentir le corps donc ozomona ndeko ni ba sile ozotambola kati wana prière ça et puis soko ozobondela mingi oko sentir que makila et circula na vitesse mosusu makila kota na vitesse mosusu yango tango mokolo yoko belela déjà makila wana ce que je circuler prière à circuler la matière. Prière à moto, ils ont fait. Bien aimé, yoso mona fait, aboma fait, non? Boutala na nota bakangi Daniel, ba bois qui est les boulou ya moto. Mais le col a moto, moto dia qui est Daniel a zikakite. Daniel a zikite parce que yemo kwa muta ba prière, yemo ta moto contre moto. Ba vandi ba kota aboni moto, oye? Ah, ndenge Daniel, oye, bato bazo zela zika. Azika ndenge nini. Daniel ba boki na libula bankosi. Le bukolo bankosi pe yemo ko mkolo asa nkoso na nkosi ya bankosi. Yemo ko avec kuta bali okuto camarade na Daniel. Mabondi rese loko mususu bana na nzamba loko mabondi rese loko mususu. Owa ka mutu wapi? Mabondeli yango nde mutu na kati na prière mungu na pakataka mbambo na kati na prière mungu na telemaka te na kati na prière ndako na yo komaka eloko mosusu na kati na prière moto ekotaka na kati na ndako na yo na kati na prière makambo mosusu esalamaka na kati na bomoi na kati na prière bato bazoyina na kati na prière na immeuble na yo kutu bato mosusu bakoma na kanda omona gardien akoma kochange l'homme esprit na kati na prière bato ya quartier bamarabu bavanda wana balingaka yo te ntango ozolinga opeso bonjour te na kati na baprière na yo poso ezodérange bango na makambo nini so ezodérange bango mais na kati na yo kote makana kati na prière te bakisa ba arme mosusu augmenter ba arme mosusu pote sala kati na minduki oyo eza minduki seigneur apesa na kati na bino bakaraje tango yo sambelaka bo bato miso bazo sambela mais bazo komi yeba te ta bazo sambela hukutu kubonde mais na kati na calculer les 7 armes redoutables oyo arme classée yango na classification yo obi la parole de Dieu est-ce dans ça kuna na sang du Christ est-ce sang du Christ so sala kat na po yangi bo moyi yibo akamade na ningi yim taper sur le but Saint Esprit ndi la kat na kat na ngai est-ce dans ça la charité ba bienfaisance na amour ba ezali bolingo na ezali na kat na ngai est-ce que vraiment na ça na foi na ngai est-ce que ça yo kitate na kat na ngai est-ce que justice ezali nazo constater na côté la batute na lo makambo na ndenge mabele na kata est-ce que naza na respect na respecta makambo nyos parce que bako te yo bako sakona yo bako kene nyos to ato yo ko gando RSF lo ozaya nsambe to ato lobi mais est-ce qu'on respecte yango est-ce que toshi yango est-ce que salili yango tango salili makambo wana nyos o latie lo ko mususu na kata na yo bana nsambe la taba arno kola yeli bino bibundeli oyo otambolaka nango o classifier yango na kati na ba classement na yo kubanga eloko te yo wa mwana nzambe kubanga eloko te otali na kati na yo eloko moko te yo kobondela na kati na yo akobondela prière zeloko mosusu bien aimé en Jésus Christ na bakangi apôtre Paul na Silas bakangi bango na kati na boloko bakena bango bavandaki pamba te batala balibite oh mais bakangi biso tozana monoko toi na prière babandi ko bondela bayembi babondeli bayembi babondeli bayembi babondeli bayembi bien prière kaka ya prière na chanson na louange et ça nini miri ya prison ça nini bou miri kwi pour au moins que prière est lo comme susu prière est les kambo ça na moto mais ils ont réussi était pour nini parce que na kat na prière et na makambo mususu zalaka na kat na prière ndenge moko na mutuka itambola kate mutuka po okamata cha essence po mutuka cha essence faut moteur ezala ba moteur wana ezala ko na ba parole de Dieu ezala ko la moteur parole de Dieu ezala ko la moteur et puis la carte na parole de Dieu besoin na ba volant et la carte na voiture besoin na ba volant donc ezala ko la ba foi la carte na besoin na ba frein de justice parce que sur na tout à mutu mobulu na carte na voiture besoin na kitala tala zo monde sabino makamani tout na kati na voiture bona ba chaise bolingo amour pour baya ba mata ba vanda donc prière ezala kola essence ba notamment donc voiture ndeka zona ana ba élément belé soki élément moko zani voiture pe zape ba ko bengo voiture te ba ko bengo mutuka te ndenge moko na kati ko zali sa élément moko te na kati na parole na yo
pas na carte de parole de Dieu. Ko sangi sa eloko moko te. Soki élément moko eza lokola voiture moko eza lokola nzoto na yo ya moto. Loboko eza na tina parce que loboko esalaka mosala. Misu eza na tina parce que misu eza de lumière. Ezomona monoko nde la parole de Dieu. Nzolo zo yako pona koyoka solo. Hein? Soki eloko moko longo na kata nzoto. Donc comme lokola okoma na handicap moko boye na kati na yo oyo yali ke eloko moko eza te na kati na yo. Omona ke kaka moto alobaka kaka ke ah ngai nazo comprendre. Non. La parole de Dieu bien-aimé. Ba armo yawa ye kati na minduki. Lata minduki oyo. Seigneur aye na minduki po alatsa yo. Tant que Seigneur azali nzambe na nguya. Aye ko latsa yo senga ka na kati na prière na yo. Kolo lati sanga minduki ya molimo santo ndenge boyoki yango na kati na Ephésiens 6 11 à 17 tout ça qu'on lutter pour na l'esprit kaka boité tout ça qu'on lutter kaka bona beauté mais tout ça qu'on lutter contre l'esprit dominatrice l'esprit invisible l'esprit wana bana na nzambe to bunda mona musunite to bunda mona kati na molimo sikoni ni ba arme yango yo minduki yango to bunda na koloba te to bunda na koganga te to bunda pona ko shama te mais to ko bunda na kati na molimo bitumba na biso sana molimo ezala musunite mais faut to lata ba arme la parole de Dieu la vérité la cuirasse biloko wana nyonso tu yango satan siko kwesa biso na kati na motambo ya makambo yo moko ezanga alongoli yo minduki soko zanga kita munduki moko luko senga kolo nzambe na yiso basia azungu suluba minduki mususu oyali aba na cette arme cette arme redoutable oyali ke okomekate atoye okomekate ndenge tuzaki na président moko na chaka motema nanga na ba arme o bateme parce que chaka motema na nani Seigneur Jésus Christ chaka motema na kati na yo parce que ba arme oyango ate diable ye atandenge nini bien aimé ate ekotungisa akokokate akokolongola bomoi na yo te akozwa vi na yo te ozali poids lourd ozali super lourd ezali facilité bakamata batomboli yo kaka babwaki yo oza facilité bakamata kaka makila na yo kaka bamela non eza makambo mosusu na kati na nzoto no ezaleka mosusu lata minduki bien aimé en Jésus Christ Seigneur Jésus Christ aye lelo mpona kolatisa bino munduki olata minduki oyo olata ba arme oyo olite yango bakoluka bakomono te soki baluki yo bakoya kokuta ye moko mokonzi sang de Christ evandi so bakuti sang de Christ baya kokuta ba charité evandi so bakuta ba charité te baya kokuta la foi so bakuta la foi te la justice ke muto ke aka juste so bakuta aka respect siko satan koya nini alongolo respect alongolo justice alongolo foi ndakoki yo bakulungole bakokosa yo bakokosa banzela mosusu balungole lokona bakulungole charité ba armes wana c'est les armes redoutables les armes les plus sophistiquées les armes les plus puissantes mabisu bana na nzambe munduki ni yuzuluka munduki zaka ta bible na munduki nanga yo munduki zanga masasi yango masasi za parole de Dieu masasi ezali charité bienfaisance, amour, fraternité. Nde yango na ba arme. Ba arme, massa c'est ça nini? La foi, la justice, le respect, la prière. Nde yango minduki yo to lataka. Eza minduki ya kolobataka na kati na Bible otambola tambola. Non. Yango bozomona bato mosusu. Abonde la penda te, abonde la penda te. Mais nzamba zo salai. Parce que avant la parole na ye, ana ba misusu ananu liloba na nzambe nane bandi kati na yete nana bando te mazaka déjà mwana nzambe abanga la parole ya nzambe abanga ayibite nzambe asali abanga ko sala bena bato atambola kana boyenge bene soki likamba kabi a participer na kama bato mutu wana bota ba comme alors essayer ndenge nini parce que nana bandi nana ko sambela te bon mukola ya ko sambela eloko mususu yo zana kati na église zo bondela zo sambela mosaka tout le temps na kati na problème tala na bakati na minduki yo munduki ni nzangi kati na yo zongako lata ba arme lata munduki lata minduki mulimo sa parce que moto yo a la justice te ndoke aza injuste comment que ngolia ninga na yo o que mela bakira moto oza injuste oke ko yiba moto oza injuste osala moto mabe oza injuste o juste te justice okolinga
makambo pasio ya yo basala yo pasi na yo eza ya yo pe kosala moninga na yo te mabe oyo yo linga te basala yo kosala pe moninga na yo te c'est ça la justice kimia osali mabe pourquoi bakamata so moto asali mabe bakomandele batie na boloko parce que injustice eza boloko donc tant que tu la justice donc moto la vérité te le babo c'est ana boloko bon yo na boloko déjà on s'est déjà condamné satan a déjà ça condamné ozo senga sko ke ozo na ba arme o longa ndingini o longa te lilo banza buzo ka te ka ningo zo non nga pas na ke parole de Dieu na ke ko sambela na ke ko bondela mitala na kat no vandi lobi non faut la calculer na est-ce que parole de Dieu na za wapi mate na yo ka yango penza na na mate chaque dimanche na na mate na rappel prophétie mais est-ce que na to saka yango respect na respecta yango na mate bazotea na osalela yango bolingo na sala bolingo est-ce que na za na foi yamwende gomi tuna bana na nzambe botika bakalikile bele ya ko tuna nzamba za nzamba bolingo yo lingo lukas kwa salonini oyo zo luka kaka ba peso suku nini ba peso suku ba chapele so ba peso so ba bougie o ba ko bonde la po nzamba na sala po azo sala te non yo moko ningo zaona prépare-toi zo arme lata minduki zakat na yo oh bien tango yo bonde la katango zo bonde la déjà kaya ba bindemi ba kotaka panique total parce que ba yebike wana ela bato ba simba kana ba simba te atabi po yo ka ke muto atonda na nguya moni mo santo azana ba don ya Saint-Esprit ba don ya Saint-Esprit zani makambo boyoki ayebi kotambola na boyenge ben ayebi justice asunga ka bato alinga mabe ya bato te agisse na kata makambo akosa te le couté là le couté parce que le couté ça déjà diable so ba diko kosa déjà au côté na kaya diable mais wane koi mundu ki wane koi bien mais na nyonso okoki kosala 100% te poza moyenge benete poza geste te mais nzambe na nguya zo 54 amona le minimum même sur 10 amona ko sata na 8 o sata na 9 ata o sata 10 sur 10 te mais yo ko to takuto sur 10 ko to 2,5 1,5 mais za mobulu olonga nini so za 1,5 classe ko matate olonga te yo so dungo longa na perso yo moko de za faible na makambo kuto o participer na yo te na makambo o za na bote bien mais zonga na yango ngai na yo sikoyo tozobondela sikoyo yawe alatisa lima sikoyo au nom du Seigneur Jésus-Christ au nom de Dieu Tout-Puissant sika oyo soko zanga ki minduki oyo soko zanga ba armo yawe toujours bondela ngana yo yawe alatisa ba arme wana alatisa minduki oyo okoma le plus puissant ndenge na Ephésiens 6 ezoloba 11 à 17 qui te lata ba arme pour te lutter contre ba diable so za ba arme to bunda ndenge nini bible mto zoloba to lata minduki wala nde penza ke epée to za ba epée ba arme nyusto soko za minduki te olunga te hein bible zoloba kata biso na kati na Ephésiens bozoyoka minduki to kolunga na ba arme na kati na biso foto lata ba arme po bato tozo bundela bango baza ni minduki na bango bakenda na ba cimetière bango bazo kene ko invoquer na ba cimetière bazo kene ko invoquer na kati na mai bazo kene ko invoquer na kati na banzamba bazo na banzete partout tozo tambola diabula zali bazo tinda biso ba maladi na kati na mokili tozo mona ba corona za koya tozo mona ba maladi ba cancer za koya ba ebola za koya pe tozo tambola makamane na ba diabète za makambo ndenge na ndenge tozali déjà assiégé mais pour na kobika na kati na yo na kati na biso bazo bwaka na biso ba microbe makambo nyonso bazo bwaka pour na oyo elite okolite yango ils makambo esprit ko bwaka bato ba mbasu ko tira bato ba poison soki na kati na yo ozana minduki te yo kolite ndenge nini yo kobunda ndenge nini yo mwana nzambe kana maloba te na maloba te kubunda na maloba te mais to kubunda na kati so photo za ka prêtre na nyonso kolo lelo fala ala tsayo munduki kolo lelo ala taba arme ko bosa na ba arme na yo te partout zo tambula na kati no bongisa ka yango tango nyonso
oyo ba arme bebaki oyo ba bebisa ba arme na bango bozongisa ba arme na bino même armement même mboka nyonso ya mokili to mona ba changer arme na bango so yaki akala ba commission ya sika ba so saka ba minduki pona ko battre ba mboka na bango. Mais pourquoi yoko ko bongisa kat na te faut s'entraîner na chaque jour. L'épée de l'esprit est la parole de Dieu. Motako bika kana kwanga te mena liloba na Nzambe. C'est la parole de Dieu. Nous nous sommes à fois complet la carte na que tout ce carte na yo. Ah bien aimé en Jésus-Christ. L'atako, l'ataba armo, l'atamindoki. Okokoma. Force mususu na carte na yo oye ba yeko tate. Na makamususu. Ba ko lobelo monte ba yebaka déjà, ba oyebi sauter, ba yebaka ke muto black te. Ba ko kotu na carte na bozo bate. O ko sama ka pamba te na carte na yo. Amen. To bonde la comme ça, to bonde. Oh, Kolo Mokonji Nanguya Tata. Yo yena cette arme redoutable spirituelle. Yahweh na bibele Mokonji na bakonji. Tala, banana yo. Yo lubite, oyo bazangi minduki bazali beloko pamba. Oyo bazana minduki te sengeli bazala arme. Parce que yo kokotika bana yo sukumokete. Même la armée céleste ba ange na yo. Bazali na baby bundili ya ndenge na ndenge. Yo zangi bibundili te. Mais bato bazoko ye bate ndenge ni bakukolata yango. Latisa mpate moko na moko liloba na yo molimo santo kotisa yango na kati na nzoto parole de Dieu kota na kati na nzoto na bana yo oyo bayeba liloba te bayeba liloba oyo basakola te basakola o bateya kate bateya bamona kate bamona bayoka kate bayoka basaka ki boyebe batondisa na boyebe o mokonzi na kuya molimo santo tata kotisa deuxième arme monene le sang de Christ makila na yo ya pamba te makila wana ekote na kati na nzoto bana na yo oyo basalaki lisumu makamane nene makila wana eyaki esombaki bana na yo esombaki bango mpona nini bazo bamoyela siko osupaki yango pamba te makila esupanaki pamba te bénéfice nde bana na yo bampate na yo babika ezala bazala bapito bazala baprison bazala sika nini tika te makila oyo so esomba bango nani atelemaka liboso makila na yo nani atelemaka makila oyo yaki kopetola yaki kopesa kimia esombaki ba esomba lisusu kosomba lisusu mwana Nzambe likila tika te tata oyo bazala bamalade bazala mikakato na ndenge na ndenge babikisa batata na kati oyo bazangaki charité bazangaki babienfaisance bazangaki amour tata zongisa boyebi po te moto soka zeki bolinga komona misu na yo te tika te bo moto ya bato ezonga maile ya bato ezonga o satana boteli bango satana boteli bango azui domaine wana lokola ya ye meza ya ye te tika to zongisa mwana Nzambe zongisa foi kondima zonga po bato babali ko perdre foi na bapasi na mikakatano yo bazo mona na ba malade ya ndenge na ndenge bazo ko perdre foi mais yo za mokonzi ba foi pesa milimo ba foi tata zongisa justice bazala juste balongo na kati na bakata ba injustice makamana nene oh encore pesa respect mobango putu yo na kati na respect de la crainte de Dieu et le commencement de la sagesse bo yipi bo sosoli pe mobango bo tosi ezala kati na prière tata yo lobi na biso prière sans cesse tikate prière et comme monduki tikate tata oyo misu na bango kangamaki bazoko kobondela te longola mpoti na kati na misu tata pesa prière lokola ndenge toliaka nguba tomelaka mai tika te olatisa puissance ya cet esprit na kati na nzoto bana na yo latisa bango bibundeli oyo soki baluki bango bamona bango te soki bakobundisa bango tata mokonzi arme na yo eza sophistiqué bana na yo balati baarme bazali babombe bango bazali minduki sophistiqué ye babombe nucléaire spirituel mokonzi oyo akomeka na mpate moko na moko suka na ye eza pasi akokoka te na bandako na bango tata na sengi tata otya bouclier otya ba ange gardien na kati na baeglise na banzela na mabota na bahopito na bavoyage na mabala na misala na bandako na bango na makambo na bacommerce na bango na makambo nyonso bazosala na bana na kelasi tika te tata yo moko okitisa minduki wana tata oyo arme na yo nani akolonga oyo olongaki munguna osolonga ye deja nani akolonga arme na yo nabeleli nguya lingo santo tata esala na ndimi te
mpate moko na moko avec matériel lelo alati déjà abandi déjà pour se préparer alati yango olati sabango spirituellement laki sabango même na bandoto na ba vision ba batu yo sali nzambe yo pesa ba arme na pamboli yo na kombo na yo tata amwana mu santo tulbe bongo amen 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 tikate nkolo na nzambe hamona yo nandimi to pambwami okomi pas facile à transporter. Difficile. Bazwa suka mutuna yo. Même suka mutuna yo zali compter. Yawa ibi nombre nango. Kangama na nzambe yo. Lata bibundeli yo. Nzambe na lola mona bino. Amen. Bosala ki bongo na kat na chaîne na bino na télévision. Aziza Pembele TV. Partagez ma teya yo. Kabola yango. Pe s'abonner na kat na chaîne na bino. Chikaten corona lora mona bino. Amen, 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 amen. Amen, amen.